Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza yanga bino suse Rebeka na eli susu, pona ko partager na bino message na lakaki bino. Omoni ntango to lakaka, so sente sa tie a cœur ke o lakaki eloko kokisa loba na bosana. Parce que naza mutu na bosana, apeza bat mususu o première fois babenganga na laka bango na kobenga bango, na tika pe obenga bango sute comme na bino ba numéro eza tellement belé. Omona na omitungisa masenia na laka ina na kobenga esko na oyeba te na ozela pe pa rappeler ngaki mama Rebeka obando laka kinga ke obenga ngobenga te a rappeler pete ta mususu obimi mosali ya lokuta okosaki muningo obenga obengi ete libota na kolo o ayebi ke na laka ke na obenga na benga ete alimbisa ngai vraiment soki tozo sa bo kosunga vraiment omoni mama Rebeka na komeli ngai mama Rebeka lobaki obenga nga vraiment 18 ans ozobenga nga te nayebi ke bosa mpo na mwa ndenge obanda te na libero nini donc bisika bozali tolobaki tobanda obanda na biso nyonso na Romain 1 nde esika ekosunga ngai na bino tosala mosala nzambe malamu parce que bato ebele basungama soki batanga Yesu mabe ata na motema na yo olandika ndenge nazoloba loba Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema place neza na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika na 10 bazoloba ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo pe okobika pe akobikisa yo donc biso toza emso na kei na kozonga mbangu mais liloba na nzambe nalakaki bino dépouillement wana nalobaki dépouillement na bandeko batiki ba pantalon nde na olobela bino mwa moke bongo tokoti na message po esunga biso mais avant yango tonalakisa bino ndeni bokosala na ba pantalon na bino baobobwaki nanu te tobondela totika ta o na maboko ya nzambe ya Israël nzambe ya bosantu yawe nzambe ya nguya nyonso natiki moma oyo na maboko na yo le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers yawe nde kombo na yo pambolama Jésus de Nazareth na netoli bonzambe na yo nzambe asungaka nga abikisaka ngai alakisaka nga makambo na pamboli yo nzambe merci na mayele ozopesa biso bana na yo merci na révélation pe opesaki biso yango tozomilengele maintenant na repentance po te tozanga yo te bolamu na yo etalisama na vie na biso comme tu nous accordes cette opportunité à se repentir tolobi gloire soit rendue à toi Seigneur toza reconnaissant na bolingo otalisi po na biso peuple Israël merci na ndenge ointerpele biso ke toyebi yo te po toluka toyeba yo koyeba yo ezali na mibeko na okotosa okotia na misala po te yo ozwa nkembo na bomoi na biso osalaki biso po toadore yo tokumisa banzambe baali te topesaki yo mokongo lelo oyo tolingi tofaire face na yo nzambe ya bosantu tala biso na miso na yango lokolo tosengi lisungi na yo ezanga jamais na détresse mona biso na mokano na yo mpe talisa biso bolingo mpe bafaveur na yo na kombo na Yesu Masiya nzambe ya bosantu tobondeli bongo tolobi amen nzambe abomba bavideo abombanga mpe servante na ye mwana na ye oyo tozobundabunda mpona kokokisa oyo ezali volonté ka ya notre père na rappelaki bino nalobi yo ndongo ya boémission na yo ozala quelque chose talent na yo ezali eloko oyo nzambe atia kati na yo yango wana nde talent na yo ndoto olota yango talent don na yo nde talent soki okosungasunga soki okoyemba yembela ye soki okosote sotele ye soki okobina binela ye salelaka likabo na yo tosalela oyo toza nango nde kobendela biso oyo tozali na yango te tika nzamba bosantu apambola bino avant nakota na message comme nalakaki bino mpona dépouillement oyo nanu badépouille te baza na bapantalon nangi nalakisa bino ke to mosusu tosomba bapantalon cher ndeti oyo nasomba yango pantalon oyo nga aza moto bacouleur ma Rebeka leme trop de couleur donc yango wana nalingaka mingi bacouleur moni oyo ezali pantalon nasombaka omoni eza pantalon
mais na makolo nango eza tellement monene na mtaba couleur moni pantalon omoni otali boye eza kitoko mingi mais nzambe alobi tolata lisusu bapantalon te moi nde eza monene ya monene ya bapantalon balata yango na batisi ya baboye mwa chemise mo tisi ya noir ya foulard ofile olati pantalon oyo mais ce que pantalon oyo so otali yango boye oraisonne misu bongo na yo olobi ah nabwaka penda boye te comme nzambe alingi nalata bapantalon lisusu te na osala ndeni oyo eza pantalon nasali bongo te na ngai nalakisa bino na bobwaki bapantalon te nazwi pantalon na nga mosusu oyo nga alingaka bacouleur nasali nini oyo ezalaki mpe pantalon oyo mpe ezalaki pantalon ka nde nalakisi bino wana me nazwi pantalon oyo nafongoli yango awa nafongoli yango boye ezalaki na lastique awa na makolo nalongoli lastique ekomi monene boye nafongoli pantalon mpe boye eza pantalon nanga journal eza na chemise na yango na ete boye comme eza na chemise nango eza mwa bien osali ndenge nini moni nde ezalaki boye okende yango mpa tailleur ye moko ayebi ndenge osala yango jupe a partir awa azwi nga na tonga nayekola mpe mwa kotonga mwa mokie yango wana omoni mwa ide nasala makambo ebele na vie na nga me inachevé nasilisa te nakendaka coupe couture nayekola kotonga me nasilisa te loyenge elekaka ngai na vie nakoti na makambo nake yekola mama leki na mpe avanda ete ayebi niveau motu na nga take tiango fosala commercial alongoli nga na coupe couture atianga na commercial kuna nde ezalaki bakake na oboyi na koloba poto ya place oseka te so ezalaki place oseka na ngai nabetela bino borate omoi nde na kosala yango tala nde aotongaka awa se rose ayebi mama rose esika aza napesi ye mbote wana tailleur agete mama Marie Laure tailleur agete wana bango baza bamodeliste mibengane bamodeliste mama Marie Laure asala na bavoile so olingi obala na États-Unis kende kotongisa robi epa mama Marie Laure omoni awa azwaka a partir awa atongeli nga ta na place lokola eza na chemise na place dabwaka yango esali nini ekomi ngai jupe est-ce que bososoli ezalaki pantalon mais ekomi jupe ekomi jupe ya foulard ekomi jupe ekomi nga jupe na nga ya foulard ozo comprendre ekomi jupe ya foulard so pa tongi yango boye ekomi jupe na kolata mpe boye natikali na bapoche na nga yango na nde koloba ke bobwaka bapantalon na bino ya foulard te soki jean tokobwaka bajean ndeti nga boye siko naza mpe na basalopete ya batisi boye mpe basalopete oyo ezalaki kozwa biso mwa tai kuna emwangani ou bien esalopete etika yo me makolo mpe eza minene ozwi osali ka ndenga nasali ofongoli salopete na yo boye andi salopete no ekokoma robe ya salopete ozwi pile na yo otie na kati ou bien babilamba onga natiaka na kati ya file otie na kati olati robe na yo salopete otie basket no ebimi kitoko na place obwaka yango dépouillement ezaka bafemme te bato bakosala dépouillement bapapa nabengisi bino mpe na dépouillement eza basi na mibali bapapa bobetaka biso libaku te surtout biso bato oyo tosala vie ngai nayebisa bino na soni nazala nango te mpe personnalité nani ata mambeta mpo nayebisa bino makambo vérité en face babenga yango vérité en face bapapa biso nde toza bamama boye yesu auti kolongwa biso deye na kindumba na moyibi na lokuta aye na biso kati na nkolo bino bozoteya biso bafemme dépouillement pantalon eza bilo ya mibali totikela bino yo omoni oza papa oyo na 60 okesomba pantalon mwana 25 ans oyo bino bolelo bokoma obenga silim soki basilim oyo eza ekangi bino makolo ekangi bino na bapareil nyonso naloba biloko nyonso bainstrument nyonso biso tozomona biso nde tomikoti na barobe boye tozwi bapantalon na biso tokomisi bajipe pasi te kobetya libaku te frère kobetya libaku te miso ekendaka bisika kaka ya mabe miso ekendaka bisika mabe bapapa omona yo na nsima kuna bino bozokanisa bino ndenge bozointerprete parole de Dieu eza interprétation mosusu oyo bino bopesa peuple de Sion te la profondeur appelle la profondeur ba mibali tobengi bino bokota esu na profondeur mama Rebeka bengi bapapa nyonso bateyi nyonso ya mibali bodinda esu na profondeur kosunga bino to bino bozoloba basi balata bapantalon te balata manière décente
sikoyo biso tolata manière décente mpo toza basi ya kolo to nzambe azoloba na Israel azwaka kodépouiller Israel naluka no verset wana malembe awa ndenge azwaka kolongola Israel mwasi na ye biloko wana na nzoto eza kaka biso baba basi to toza na sexe ya basi non eza mpe yo papa malgré oza na sexe ya mibali mais ozali mobali oyo fo dépouiller parce que yo mpe folata bilamba na yo ya kitoko pantalon na yo ya tisisa jibo kotuna ya matu Samuel kota banda kosomba baveste na ye kala wana bozongela elateli ya kala wi bozongela tolinga bino kaka bo biso mpe tokomi na bajipe ya milala barobe ya minene bino mpe bokolatela biso bapantalon oyo ke etiki yo mwa fwenge na yo omona paster azobaluka na nsima babiloko na biso mibale wana bainstrument wana eza mpenda ya kokanga na pantalon na volume nango moto aoyeba pa ya paster na biso azaka na fwenge mingi eza bien te paster azaka mpe na base frère na biso azaka na boye biloko wana mpe biso tolingi yango te mwasi na nzambe ezali yo mobali ezali ngai mwana mwasi soki nzambe azodépouiller biso nyonso tolata manière décente eza te yo olati awa liboso awa pene ezodesine non bapapa bino mpe bodépouiller bapantalon na bino wana fu dépouillement mpe ekota boza na 60 azwa pantalon age na yo kolatela biso bilamba bana mike te dépouillement na bapapa boza na bapolo moko mystique paster yo ozalaka na polo na yo awa batya mutu escalette ya monene polo wana ezalaka ya bana na nzambe te bana mibali bokende koluka polo wana place ezali bozwa bapolo wana bobwaka yango oyo ezalaka bino na batete awa namonaki yango na bapublication ya bajournaliste minene oyo bazoteya évangile bazodéfendre évangile boza na bapolo wana ezalaka rekomande na bato oyo baza conscient bino boza conscient bokolata moto akufa na nzoto te boa conscient bokolata mowei te mpo nzambe na bino aka mowei te nzambe na bino ana bomoi Jésus de Nazareth il est vivant il est ressuscité ntongo abimi na kunda bible ezoloba meme kuna na place ya tombeau le tombeau est vide le tombeau est vide le tombeau ezalaki te na bamikuwa na boloba tolati mukuwa ya nkolo mutu ya nkolo meme Lazare tombeau de Lazare est vide tombeau ya Jésus eza vide ezalaka na mikuwa te évangile ya mikuwa batete de mort oyo bino bolataka non bino bokolata yango te bana na nzambe oyo aza na tete de mort na ndako na ye abimisa yango parceke wana bozokumbamela nzambe oyo aza na bomoi te lelo biso bolobi todépouiller totika biloko ya mabe eza mpe bino botika kolata biloko ya bato bakufa na nzoto Yesu masi azali vivant aza na bomoi le tombeau est vide bakote ya Jésus eza te na tombeau bakote ya Jésus eza te na tombeau le tombeau est vide osimbi mpenza badran lokola nani asimbaki nani babengaka ne petelo eza vide alors le tombeau de notre Seigneur Jésus de Nazareth il est vide alors boyeba ndenge ya kolata bilamba na bino en tout cas ekosunga bino malamu mpona bana na Nzambe oh Jésus Nzambe sunganga na mona mateya na biso ya dépouillement mpona kosunga libota na nkolo Nzambe Israël. Je lire la parole du Seigneur kaka boya nayebisaki bino nga na bino tokende ka malembe bandeko na nga bosupporte nga mpo funa tanga nazwa mpe oblige funa tanga lelo classe esimbisi nga touche mais funa salela courage awa ozomona eza bamakambo mosusu na vie okomi place mosusu obi te funa salela courage mpo so na bino asala ya niveau intellectuel awa ekosimba te omoni nga na koya te ya message ya nzambe nayebi na nga natindi bino boketanga na bino mais na courage na nazala na wana nzunzu na ya nazwi yango notanga yango na bino ba wana tokenda bongo bino kuna bosala kaka bokende na rapidité moteya oya na nsima bino bosisi verset bozelanga na oya malembe tomona yango na bible nzambe azoyebisa Esaïe azoyebisa Jacob bakende maintenant nde bakute basai boyoka bakende Jacob azoyebisa Esaïe yo kende liboso biso toolanda nsima mabe te siko nzambe ya Jacob ayebisi Esaïe ake liboso ya olande na nsima mabe te o mosali ndeni ye biso batoza na nsima mosali ndeni mosali aotinda biso liboso ya olanda biso na nsima nzambe aza nzambe ya Esaïe te azalaki nzambe ya Jacob mais Jacob aoloba Esaïe ake liboso ya olande na nsima
pwani atali atali ba difficulté aza nango, atali bana baza nango na banini bana baya bamike basi bazaka aza deya moto ya bitumba taka chasser ozomona. Me nga mpe nasengi bino boke liboso osisi vexe deja toza na Esaïe 3 tobanda na 15 tosukisa ata na 15 tosukisa ata na 19 ebele me kozwa biso minute me boza na mosali ya boye naye moko nzambe mutaponaki nga alobi mwana na nga kende na bango kaka bongo malembe na kobongisa. Totangi la parole du Seigneur na kombo na Yesu. Nga na kotanga na kointerprete kolo yawe ya nguya nyonso atuni totia monde avion parce que to invité to boya makambo wana nyonso zela totangi tobandeli bo supporter nga kikukuma nga nakendaka boye mona nzambe azongisi nga faire comprendre nga kolo Yesu ya nguya nyonso atuni boye bozali banani po boniata bato na ngai pe boyekola bato bonyokola moninga na bi boyekola bosupporter nga bonyokola bato bakelela. Nzambe azotuna bato na mokili oyo oyo baosala baninga mabe oyo bofaire souffrir baninga oyo bozobundisa bavia baninga bino boza banani mpo bonyokola peuple oyo bapaster oyo bazosala bamessage ya mabe ozomona moto ayekoluka lobiko yo ozosenga ye na mbongo liboso ye nana biki te yo nano biki te. Libota na kolo bolimbisa vraiment mwana bino bandaki kosupa eloko bolimbisa ngai bapaster omona moto aoluka lobiko azoluka lobiko na azwi te paster aosenga na mbongo liboso mbongo mabonja liboso lobiko ya olanda na nsima nayebi te bangolo biso tozwi so tokosala babilo ya bongo nayebi te liloba nzambe eza ofele soko ozangisenga ndeko na yo loba mama ye nazangi okoki kosunganga papa na ye nazangi okoki koyedenga mpona likambo boye me ezala te évangile oteka yango wana eza mabe senga bakopesa o bible elobi yawe alobi basi ya Jérusalem bazali lofundu bino peuple de Sion bwa lolendo yaya yeme moto alobi yango ngai te papa abino moto alobi yango bwa lofundu batambolaka na lolendo nyonso pe talaka na bapembeni surtout bato baka na bevandelo ba 2 chambres salon so bodenda nde botalaka lolendo botambola na lufundu mobali aza nango lolendo orgueil yango kolo azolobela biso awa batalaka pembeni nde batambolaka batalaka pembeni talaka na bapembeni bakendeke malembe balelisaka basheni ya mikie oyo bino bobongisa so na ntangi mabe seke nayebi te bino bobongisi toke bongo mpo tosala bongo mamona oyekola kaka na bino boya batemoin ya évangile oyo balataka na makolo do bashene ya miki oyo tolata na makolo yango wana ngai kolo na kokokola bango mitu kokokola mitu oyo fu bokomprena liloba nzambe na kokokola bango mitu toana mate ya dépouillement bakokola biso mitu toleki lolendo so totambola tomitalaka bakokola biso mitu lelo mitu ekomi ya kokokola te tala mitu nde ekomi ya kokokola bameshe ekei wapi lolendo tozali kotiala bakabelo babrésilienne kabelo ya mai ya lise misirola omoni nde bakokoli biso tokomi bata foulard bakokoli biso mitu
pe nako botola bango bilamba. Osoka nako botola bango bilamba. Elo ba bilamba na biso ekomi ya kobwaka, ekomi ya ko po bomona dépouillement eza na Bible. Ba botoli biso bilamba, lelo ba bilamba ba pantalon musu ya tisi to komiso ba jipe. Ba pantalon mususu to bwaki ya makolo mike okomisa jipe ndeni bwaka. Fo ya makolo ndeni. Poko ya te. Ba botola biso bilamba, lelo bilamba ngokola botoli biso. O mama sera lo ba bwaka nyonso to bwaka pona Yesu. Pour regretter tes servants de Dieu et qui derrière le lendo lekaki yo sans otambola tambo ko yo saki lo DS faut boire kam mokolo wana kolo akolongola bango biloko nyonso basalelaka minjele. Est-ce que bolanda bien bolanda bino botanga ngo bien pour nga Rebecca koto boye binde na mela pe mao ya banda lo bananga siko ba batala niveau intellectuel nga babi ay botanga te yo kasi ko sale ya nzambe ngo ba sengeli batu ay botanga so botanga te osimba te mais lelo yaya tuche kura to ke na bo bino bo sisi boze yanga na yo sisa ba oboto abiso biloko to sale la mondiale nini to sale la beauté ba maquillage. C'est la décision de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ya kokuli biso mitu alongoli ba mesh alobia ko bote biso biloko to sale la mondiale lelo ba maquillage ba make-up ba cils ba manza kekei ba rouge à lèvres chance nga kutu asala nga mwambe bo rose mame rose yazi Yesu ku abote biso biloko to sale la mondiale to songa ete likolo abote biso biloko to sale la mondiale ba chaîne ya mike ba chaînette quoi oyo balataka na makolo bitambala pe mayaka biloko ya matoi zoyoka nzamba préciser ba biloko alobi abotoli biso do ba kitambala wana bokanisa te ba fularo pe papa longola biso te kitambala wana eza babiloko totiaki na moto alongoli biso yango ndenge alobi babiloko tosalela mondiele adepouye biso alongoli biso bamaquillage alongoli yango eza na Esaïe ta mosusu moto ayebi mama Rebeka aloba mbangu versini yango azali eza ya ngana na Esaïe te eza ya 3 tobandi na 15 nga daye nakomi wapi na ozongela te mposo na miko ozongela bomoi nde nakangani na bundani mpona komao bino yo motanga kuna bundana kuna to suki wapi nga peso na bungi mbala na biloko ya matoi biloko bakangaka na maboko da ba bracelet quoi pe bapakolaka na elongi a préciser penda bien pe bapakolaka na elongi yango yo liloba na nzambe dépouillement oso yoka ya na Bible ya na ozonga sute sutu nde na nyokwa mibona bandela lisute yo bandela yo moko comprendre bien ezali biblique bato baoloba mateya moko bekobika dépouillement eza biblique alobaki akobotola biso yango po tosalela yango lolendo yaya ba make-up wana babiloko wana nyonso ya tokabwa nango revoir aboto biso yango yo tu muto ozongelaka zonga ndenge mama Rebeka nazali na okoka te na ozongela na okoka te na malika alobaki na 2023 Rebeka okoma kitoko nga nazozongela kaka na ozongela kaka ti nzambe ayoki ngamba na chiki yango toka na kabwa nango ngai yoyo abisi nga pakolaka nini oyo yawu nature na olakisa bino nga mokuta avana sa émission atiaki mo yawu nature na nga masque na sokoli elongi na nga natiaki tambala na vandia ozomona ezali na Bible dépouillement oyo fu bapapa bakota yango elatela bafrère na biso eza mabe makasi omona mwana mobala atelemi na bibundeli nyonso ezomonana alors dépouillement eza na basi na mibali fu tosala dépouillement ezali biblique nzambe abosantu apambola bino comme ça na otanga Bible ya Apocalypse tozotanga Apocalypse un peu to interprétant na lisungia molimo mosantu nini nzamba olobela biso na Apocalypse 1
Je lis la parole du Seigneur en Apocalypse 1. Wana na banda bien wana na bandi otanga te. Olimbisi. Chuko na bandi otanga. Osi portingai. Na komi mosali. Nzaba yokela ngama wana lola yemoko otala kabo. Musala osala tende otala. Na chi apo na bekritura minene efungwa mapado bande bolimbisa. Na Biblia zato servata za Bible te yango. Na ngute bele. O to tiki oka bando zaka bando lala kana romebu. Zo mususu pe ezali. Mama na ngai ilenga jeli sali mama. Mama jili nzamba pambola yo. Na mama Marie o anyo kwa mi pena pozo na Bible linga. Bo mama Marie souffrir. So akekuta na linga lo na iba otanga te bite wone ya makasi. Kino lukaka ko de na maîtriser ba vexer za na mutu. Dukela ka mde na nga mama bika akeya zonga akeya en tout cas servant de Dieu wa sombelinga Biblia mama Marie sombenga buku tala lelo ibozo kakaka yalbi na sombe Biblia boite meyi ye kuna bakomi makamenga to na tanga ko za boite yaya etangeli ya ngai na yo tangaki kokani te me yo la sase si sali boso na ya na sima ezaki deli boso Jacob olanda na sima totangi na kombo na Yesu Masia na mokanda oyo ekomama basekele wana toza na buku ya mobeko oyo basekele oyo ezali Apocalypse 1 oyo nzambe ala totanga 1 totala koto tosuka na esungi ya molimo mosantu oyo nzambe alakisaki Yesu Kristo nde bobengaki po ayebisa basali na ye makambo oyo esengeli koya na mwa mikolo. Kristo atindaki angelu na ye epai na ngai Yohane mosali na ye po aya kolakisa ngai basekele kolakisa ngai yango nyonso aolakisa ye yango nyonso doki makambo ebombamaki ya kolakisa ye angelo ayaki bongo nazali koyebisa maloba ya nzambe pe makambo nyonso oyo Yesu Kristo alakisaki ngai lokola na ndoto ndenga pe nabetela bino ndoto nalotaki yawe azoloba na biso ke bamakambo ekoya tokozanga biloko ya kolia meme biloko ya baafricain oyo toliaka tokozomonaka yango lisu te yo olembi provision benga ngai eloba na mama Rebeka na livre leo babiloko yango wapi ekoma te mengali na livre leo nasala livraison d'adresse nini non pe adresse oyo osala ya livraison comme ça mpona peso adresse anga te okosenga bilo na yo adresse ntango otindelanga mona kezwa me ntango okekona babiso te biso te mpe mama Rebeka azala te me ayaki kozwa esengo na moto azali kotangela bato maloba oyo ewuti na molimo mosantu esengo na ba oyo bazali koyoka yango pe kondima nyonso oyo ekomama awa pamba te tango esi ekomi penepene eske bozo sosola mbote na ba eklesia sambo ngai Yohane natindi mbote na ba eklesia sambo region ya Asie soki Asie nayebi te so natangi bien bobongiselanga kuna ya tokende oka bongo koto nakoki te bobongiseli ngai to accord de Christ pe pamba te union fait la force boyoka yango te mwana nga seki ngai bozwa bolamu pe boboto ewuti na nzambe oyo azalaka pe akoya ewuti pe na milimo sambo oyo ezali liboso ya kiti na ye ya bokonzi bozomona baoloba nzambe ya bino aza molimo te eske baya na biso koexplike biso mutu nyonso aloba nzambe ya molimo te baya koexplike biso makambo oyo Jean loba o Jésus na nzoto physique apanda na mokili na biso ana numero ya telefone babengaka ye mpe aza na baki ya mariage abala bayebisa biso ke makambo ekomama na Apocalypse
makambo nini yango nzambe ya molimo te me bato ya molimo baza pe na nzambe yango nazo comprendre te. Qui gère les esprits? Le notre Dieu, le créateur de toutes les choses mokonzi à l'univers. Surtout baloba nzambe ya molimo te nzambe ana nzoto ka bo prépara bato malembe po bomema bato bake kogumbamela bête, ça le savoir. Et comment même basusu bagumbamela bête, ça le savoir. Votre Dieu aza nzambe mokonzi ya milimo nyonso parce que po yaza mokonzi ya molimo na monde spirituel na monde physique qui est nini za fort nini ya makasi. Bon bozo mwa mokilo bino bo mwaka ndenge sama makambo esama na spiritualité. Apolonga folonga na spirituel apolongi physique. Na kuna te pardon mais mana ba débat yobi makuna babiye oyo donc balobi na yewo. E uti lisusu na wana to ana 5. Nde ya tika na otanga mwa makasi. Nzamba sala ngangol molimo osata kelinga mawa kuna zaki avec moi bien. To batela lisugi pe protection molimo musana. E uti lisusu na Yesu Kristo oyo ayebisi biso makambo amona epai ya Nzambe azali mwana na ye ya liboso na ndenge ase kwaki liboso ya bato nyonso oyo bakufa ye mtase kwa liboso na bango nyonso. Yo lobo Lazare seke libosa Jésus te to loba wa se kwa zali chilelo de génération à génération wa zo vivre na molimo ndenge bakufi na ba sécurité pour ba vivre vie éternelle donc tabanda mama na Yesu patika la bobu ba wana nso bana lié de rep ye monda ko zo bon ba visiter boza mayele za la confusion te hein ye alingaka biso na makila na ye alongoli biso na bowumbu ya masumu ndenga na aka muyibi elinga mibali mingi ngalinga mibali mingi mibali ya alinga ba makasi twana liluba nzambe rebeka chika biso biso bana wana mibali ba mema wapi si ba décevoir youth lelo tuli liluba la nzambe akomisi biso ekolo ya bakonzi banganga nzambe oyo basalelaka nzambe tata na ye lokumu mpe nguya ezala na Yesu Kristo seko amen. Tosukana te bino botanga mobimba do Bible ezoloba ni esengo na mutu oyo alingaka nzambe esengo na mutu alingi batangeli makomi na nzambe esengo na bato bavandi na bango ba expliquer bonde nzambe tata bango azali boyoka kesengo boka esengo ngade na aboyiko na otangi bino Yesu Kristo azali nzambe ozomona pe na yebi ke bino bozana bosunga ndenga pe na prière union fait la force nzambe mosai na biso papa ta yo côté équipe na biso boza pe fier côté équipe na bino boy ba okuna ba so ba otanga umaka bo njoko ba okosa ba baza Yesu asote oka ta ba okota Yesu na bango servant na bango so abandi oka ke Yesu bosunga ngana lusam équipe pour la terre so lokumu kembo même petit à petit ato okende na banda bien te mais Yesu ayeko kota likambo nga zubi so tomati la profondeur appelle la profondeur to ande makasi na molimo na ko interpréter mais kotanga ça va te interpréter la parole du Seigneur. Ndoto ezaka le seul moyen o nzamba Israël atika boyokani ye na peuple na ye ndoto yo so lota te to bayibi yo ndoto to babotoli yo ndoto to batrike ndoto na yo po batrikaka ya de ndoto peno ko yiba mutu te likabo na ye penda obotola ngoto zongo te me bako trike so comprendre batrika ndoto na ndeti nga batrika bandoto ebele omona pe olali pe boyo omona lokwa mbali wana pe mbali avina yo bosisa na vie bandoto mo bien na suka boya jala la bo mutabwa ke lopenda na ngambo ejipito molili na ngambo Isaela pole bimiye esika Yesu aza bana kaka balali wana bitala mwana ngelongi lokwa ndoki kona ngai mena lota ga bandoto kitoko bandoto nga na lota ya bien ya toke noti na kimo bange yo na vandaki nzamba bien ndoto yo vandela eza yanga te maintenant quitte nga nzamba faire quitter nga lokwa faire quitter Abraham
alors yango monita osunganga kaka makambo ekokende bien dépouillement oyo toosala esalami na nzoto tomoni yango na bibilia na nzoto me nzambe azwa na dépouillement molini ya kati azolobaki na kati kuna toyebi ye te malgré todépouille physique na kati toyebi ye te na solole na mama sera ayebisinga par rapport a bakomata mpo kuna bokomataka ayebisinga bien eza bana na nzambe abenga balobi mama sera aboyi dépouillement te fu bocomprenaka alobi nde dépouillement oyo ya motuya oyo kokotya olola eza oyo nzambe alobi na biso yango eza physique ya botoli biso yango eza pe malamu balobani kotosa eleki mbeka natika na lingala so nakende yango obéissance mauvais l'obéissance que le sacrifice baba bongo wana na français na longoni mwa ndambolongo bongo alors kotosa eleki mbeka totosi physique siko tokende kotosa na molimo mpo kuna na molimo nde esika ya olobaka toyebi ye te peuple ayebi ngai te mais parents biso topesaka na bana na nzambe toyebi nzambe tolingaka nzambe tobangaka ye mpe toyokaka ye mais ye alobi toyebi ye te alors nzambe nini toyebi nzambe nini toyokaka nzambe nini tolingaka ozomona le problème yango wana le problème eza nzambe nini toyokaka nzambe nini tolingaka nzambe nini tolobaka siko nzambe akomi na posa ke tojoye toporte ye te lokola bana Israël banomema arche de l'alliance na maboko nzambe akomi siko na posa na bevenemo ezoya akuta ye moko ya komikutama na kati ya mitema na biso mpo to abasi na ye yo omona pena boyeko servante de Dieu mwana nzambe olobela mobali no maloba kitoko mais Jésus olobela ye maloba kitoko te mobali no abala wana ekulusu olobelaki maloba kitoko te nga te nga na muta bolingo mama Rebeka nde alobane naloba na ngai nga na muta bolingo so na batikanga ka famille na ngai babebisa mutu na ngai te ka nde batianga mutu likolo so batikanga na tanga baklasse ngai nga na sala ya bino bapenda balivre penza ngai na ngai nakomela bino mutu na nga na makambo dégage apende olobi la profondeur mais à quoi bon oso nakoma olobela yango Jésus surtout nde nakoma na famille libo ya na tatula yango ka ya Yesu yo mo azwa yango bilo na ye mo ngai ye nga biyoko tu me manque na posa na za pembe na yo na posa na vanda na yo wana Yesu abi yoko zo comprendre lobelaka nzambe maloba malamu mpo alingaka yo aza nzambe namona ke olingaka ye mpe place ozobimisa maloba na eza na motema ntongo obimisa maloba na ye mpe ayebi mpo yake na otala na profondeur moto alinganga ya nakabele mwasi eloko te ake etala mpe kuna akuta bolingo kati na yo donc eosala malamu donc dépouillement eza ka bamama te bapaster frère elonga te ela biso mpenza bapapa babongisa badépouillement papa bino mpe bobongisela biso badépouillement mpenza biso lokwa tokoteya bino te balobi tokoza autorité likolo na bino te nabengisi frère elonga kasi ateya bino dépouillement bapapa parce que kuna bokobongisa pantalon destrime vanda bien obombi yango mpe mpona mwasi na yo ya te mwasi mosusu aomona yo opo olobi yo mwasi ana fininga liso boyebi makambo eleka te ya touta na mokili nga aloba nyonso bokeba na yo bibisamaka mosusu awa ozomona oyo ezali dépouillement bapapa mpe bobimisa bapolo mosusu eza satanique bilamba mosusu eza mabe makasi oyo mpe bino bapapa bokoporte yango te ozomona donc eza na bajournaliste mpena minene bachrétien boza na bapolo wana bato ya bakufa ce n'est pas bien bolongola yango bana na nzambe ya Israël nalakisi bino ndeni bokosala bapantalon oyo aye na retard bandela émission mpe nzambe aosala biso grâce quand même bémission na biso tobanda kosala bémission na papa Ekibumba ye nde moto akobanda kosoutenir bino na baquestion donc ekomake ye oza na baquestion bopose ntongo oyamba mama Rebeka na émission tunela biso mama wana boye tunela biso mama wana boye lokola ye azala mbanga ameka koyanola biso na bamituna na biso journaliste na bino oyo bwana kopesa ye baquestion mpona korépondre na baémission ekozala Ekibumba nde bocontacte ye bopesi ye baquestion na bino comme ça ya kotuna servante na bino oyo ezalaka bino na motema ntango mosusu ozwa occasion yosolola na nga te ozanga numero na nga
nayebisa bino numéro eza wana bato basala bacommentaire boyemaka video bopartageaka video mpona bocourage mosala oyo mpe kende liboso. Nzamba Israël apambola bino bao basabonaka bosabone bien na mama sera benga nga asinale nga moninga mokuta asinale ye pe comme azala na leki na ye ndeko na ye asinale petite sœur na ye ke Rebeka bomonaka babone bamati bakiti nzoka eza nde nini bino bato bozosabone na chaîne soki osabone kende na cloche wana soki na ngonga kende mpe kuna tia ngongo ya très bien wana ya bien bongo ekozala bien soki osabona mpa na ngai mosabona okenda kofina na cloche wana te na ngonga wana te sala yango sino te YouTube azoleka soki akuti bato bacloche na ngonga te nde bomona babone bazalaki likolo mpa bakiti alongola bango bokitaka yango omona un moment donné yo ozwa esu bavideo te okomi yo moko force kokota na chaîne na nga mpo tala me mutu oyo akenda deja fina ye moko na ngonga wana mpe asabone ake mpe na ngonga wana fini oyo très bien wana ekosunga ye yazwaka bavideo azala mpe toujours abone na ngai ozomona to mosusu yokanisi oza abone na nga mofina ngonga te kende kofine ngonga po moko YouTube akoluka longola na evre tata na bino alongola o te abenda bino te. J'espère nalingi nabondela mpona bino bocomprendre video oyo nasali ya dépouillement donc bamama tose dépouiller mpenza ya solo nzamba bosanto apambola bino tosuki awa. J'espère que bocomprendre nzambe aza malamu mingi alingi nde biso mingi lelo oyo nzambe alingi abikisa biso yo na ngai tozala sauve totala te oyo tozalaki na oyo tokomi nzambe ilola eza pete te bandeko nabetela bino na témoignage nzela wana namonaka yango eza mokie ezali pasi poleka na nzela wana alors biso tozwi ngolu grâce ya kobongisa tobongisa na nzambe tozomona bato bazoloba ke na lie de bato bakufaka baloba papa zongisanga nakende kobandela nabongisa me ntango ezalaka te alors na biso bato tozwi ntango tomilengele mpo akoma yango akobotola biso biloko wana dépouillement eza na bible moyen asambela boye eza te tika nzamba Israël apambola bino azala na bino na kombo ya Yesu Masiya. Bye.